Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali ko gumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo, Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali ko gumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo, Poete ojali Nzambe, Ole kilikolo na nyonso, Ngana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo, Poete ojali Nzambe, Ole kilikolo na nyonso, Yahweh, Ngana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali ko gumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali musungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali ko gumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, Ole kisatana na nyonso, Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, Ole kisatana na nyonso, Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Okiti ya bokonzi na yo, Emmanuele eko umela seko. Kiti ya bokonzi na yo, Emmanuele eko umela seko. Oh, délivrance yo eu tina yo, Yesu nanga eko umela. Oh, poete ojali Nzambe, Ole kisatana nangu ya Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, Ole kisatana nangu ya Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo jali Nzambe, Ole kisatana na nyonso, Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo jali Nzambe, Ole kisatana nangu ya Yahweh, Ana jali ko gumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Tozo komisa Nzambe tata, Nzambe oyo abateli biso journée mobimba, banda tongo tina pokwa oyo, Nzambe oyo apesi biso souffle de vie, tolingaki tozala compté parmi des morts, tolingaki tozala ke tosi tokoma mikuwa utakala, mais azali kobatela yo na ngai tala mbula wana oyo komi ebele bakoma nango te, ndeko na ngai tozo kumisa ye na pokwa lelo. Monsantu le roi des rois, le Dieu qui vit éternellement, en toi il y a ni changement ni ombre de variation. Soki o bateli te, mo bateli akobatela sepamba, o bateli ngai banda tongo tila mama oyo nazali na souffle de vie, ebele tolamukaki na bango na tongo, e bakomiti na pokwa oyo te. Nzambe na ngai na leki bango te, ngai naza meilleur te loko koleka bango, mais ezali ngolu na yo likolo na ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants. Allez, manifestons notre gratitude envers notre Dieu pour son amour. Son amour est infini. Yangonde abatelio, dekonanga, baoyo bakufi wana na malade, baoyo bazana ba soins palliatifs, baoyo bazali na bakoma na miniti oyo yo leki bango te, ngana leki bango te, ezali ngolu na Nzambe. Reconnaissons que azali Nzambe
azaliko batela biso kanisa uta le 1er janvier tim kolo lelo talandenga azaliko batela abateli libotana yo tozokumisa ye papa soki na yo te na linga nazala na bomo te ebele tomonaki na bango le 1er janvier na bakomiti le lote nzambela ngai na komisio obateli pe libotana nga obateli bana na nga bondela hapo na mwasi na yo abateli mwasi na yo abateli mobali na yo ndekolanga kumisa et attendez que ozalaki éprouvé kumisa ensemble que non nyonso eutaka epai na ye tozo kumisa ye reconnaissons que il est notre Dieu azali nzambe yende mobateli malamu bien mettons le Seigneur ça ça to bandiko tika reste ya tango etika repete to si sambula na maboko na ye papa batela ya ndekolanga tozo bondela Seigneur natiki reste ya tango oyo ngai elongo na famille na nga elongo na peuple oyo pesinga na kamba nzambe tata batela biso pour permettre tes malades comme les biso pour permettre que l'accident comme les biso pour permettre que koufa comme les biso pour permettre que likama songole comme les biso non Seigneur qu'aucun malheur ne nous arrive Seigneur protège-nous garde-nous parce que aujourd'hui nzambe totieli motema bobeli pai na yo yonde mo bateli malam alléluia batela papa batela ibota na ngai mobima nzambe tata batela alléluia nzambe tata batela pe batu nyonso na vanda bango na quartier oyo batu nyonso na vanda bango na balabala oyo batela bango yaya pona kondima na yo ebikisa batu ebele batela batu oyo na vanda bango na immeuble oyo na balabala wana mais bondela batela tina ba oyo ya village ba ya famille na yo ba oyo kuto yebi ba kombote na Saint-Esprit ayebi bango nyonso apali bota na ngai tribu na ngai pays d'origine na ngai batela kwete uzali nzambe alléluia bozos zobondela nzamba abatela bandeko kuna pena na est ya Congo place que baye ko imposer guerre na Congo batela population nyonso batela basoda nyonso ozali kuna na fond nzambe tata batela bango batela président ya mboka batela bakonzi nyonso nzambe tata toute autorité vient de toi Seigneur mabele wana ezali mabele yonde mutu pesa ba congolais babo basenga yo kosenga te kala bakomi ko ya koboma bango kaka pona mabele batela mabele wana prière na yo esala musala tango de sengele te to fongola ba prière na biso esala kaka limité te au nom de Jésus toujours bon de l'ensemble batela pe ba frères et sœurs dont le Seigneur ba chrétiens nyonso dans le monde entier Seigneur batela bango basali ensemble à solo batela bango bana ensemble à solo batela bango et ils ont batela ba église na biso nyonso dans le monde entier bomba biso papa bomba biso nzambe tata couvre-nous Seigneur notre Dieu par ton sang précieux et tes mondes à ténèbres et mon abisoté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu allez commis qui tu bosso dans Zambé, tu allez kosenga dans Zambé, du colonabiso, n'importe quoi les lots. Seigneur, pardonne. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Seigneur, à qui irons-nous? Alléluia, papa. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, pardonne-moi. Bénionso, Nassali, repêcher le compte tes désobéissances, nanga, ba manquement, nanga, ba erreur, nanga, ba faiblesse, nanga. Papa Limbissa, alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est écrit que il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Yango Nzambe langa justifié bananga, justifié libota langa mobimba, limbisa bango Nzambe grâce na yo, ezali kolo bananga grâce na yo, gracier famille nanga mobimba papa. Et Seigneur, n'est-il pas écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, avant la paix sur famille nanga pour gracier bango. Au nom puissant de Jésus, papa de Seigneur notre Dieu, justification na yo, oh justifié biso, n'importe quoi les lots. Ça c'est bien aimé, toujours invoquer le sang précieux, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Makila o, papa nameli makila o, nameli si famille nanga mubiba, bana nanga makila o, et purifier biso, nabasur nyonso, yanzo tope ya molimo, makila o, tobele puissance ya makila, et couvrir biso, et couvrir bandako na biso, et couvrir activité na biso, na sopi makila na yo, na ministère o, Nzambe, et na télévision o, na ba réseaux sociaux nanga nyonso, nanda kunanga, na bana nanga disi
esika nyonso bana bazali kolala kotambula makila nyonso bakolia komela ezala couvert ya makila ya prière ya makila ko bossa na yango atamokete invokaka toujours makila na banzela nyonso tokotambula nyonso tokolia komela ezala purifié. Alléluia. Et mettons le Seigneur non seulement la puissance, il y a aussi la victoire dans le sang. Victoire à tous les longas na odionso webaki ko kwate na ane oyo na tangu etikale oyo tozota tous les elonga Yesu Masia likolo bandoki likolo Satan likolo beshek nyonso na vie na na tozota tous les longa makila na poko alelo elonga makila est mtoko akoko prier na ngai elongo na poko alelo et monte dans la prière tozota tous les elonga na bana et elonga dans toutes les circonstances de ma vie et elonga dans toutes mes entreprises elonga Seigneur notre Dieu nandako oyo na ministère oyo elonga yo pe bondela sinandako na yo pe na vie na yo tatule elonga na bana na yo haleluya na bana na na tatule elonga mungu na longa bana na ngai te mungu na longa ngai te elonga makila biblia elobi ete na likolo balonga ki pona tina makila oyo échanger te papa na tatule elonga au nom puissant de Jésus na tatule elonga na poko alelo na ndako oyo na butu alelo dans tous les domaines de ma vie na nyonso na famille na nga na tatule elonga ya Yesu Masia. Il est écrit que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs na tatule elonga et papa na démarche na zali kosala ya bondela na santé na yo tatule elonga na finance na tatule elonga dans tous les domaines de ma vie papa elonga et à la partage nanga elonga la victoire et à la partage nanga au nom puissant de Jésus. Et mais tous allez couvrir ça c'est pour moi de moussant tout dans Zambie à télé misabiso na prière à salabiso ba flamme de feu. Alléluia Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu, salabiso flamme de feu, na ministère ou na télévision ou na bande de connaissances, salabango ba flamme de feu, na banana biso ba topé la moto na prière. Seigneur, allume le feu de la prière. Na katia ministère ou na mutudion soit salikoya, ou azalaki malemba na prière. Seigneur, azwa moto la prière. Dans le ministère oyo papa pelisa moto na bandako na biso nyonso topela moto kati na biso tozala moto pour la prière moto pour la Nzambe. Alléluia. Alléluia. Exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alléluia, papa. Télémisabiso, tout téléma la prière, tout les matés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, centre ensemble et kamanga. Alléluia. Alléluia. Activez la faim et la soif de Dieu. Katnanga. Nakoma les passionnés de Dieu. Nazala un combattant spirituel, un guerrier. Alléluia. Pélisa moto katnanga. Au nom de Jésus. Doit contrôler la vie nanga mobimba. Doit contrôler la ministère. Doit contrôler la peuple. Zambé, je contrôle la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Notre commission, papa, pour la grâce accordée, biso na poko alléluia. Et tu as que se présenter le bosonayo. Alléluia. Nyon so du début jusqu'à la fin, nous sentons en Zambé na poko alléluia. Nous avons contrôlé à Nyon son Zambé tata. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Dans le ministère, oh, kaka Yesu na Yesu. Aya, mutuako sayote na binzambe nzambe mutuako sayote na ba brochure mutuako sayote na ma tradition na coutume oh wana banzambe mindele toza banzambe bazai belete soki bongo mabele tozaka mabele moko likolo moko toza na banzambe boni tozaka na nzambe kaka ye moko kangama kaka na Yesu pesa motema na yo epa na Yesu yango de na ministère toko mata toko kita toko kende gauche droite Yesu kaka le royaume de Dieu kaka ya apela moto kangama yango tozala sima na yo te yakatango nyonso pokwa nyonso tozali awa ete topelisa moto tolala na kimia au nom puissant de Jésus-Christ ndeko na ngai yango ndeko zanga te invité pe bandeko mosusu ete tokoma une grande armée pour notre Dieu ba famille na yo ata pour tozamba tute même ba famille na yo bazali
alléluia pesa bango invitation ete oko déplacer te kaka na ndako na yo connexion na yo wana ka place au vendeli wana to banda ko pelisa moto ndeko na ngai soki ke nano sabona te ndeko na ngai sabone na yo pona ko appuyer musala o like pe bosala ba commentaire ndeko na ngai pour la gloire de Dieu alléluia ozali na adresse moko ya malamu ndeko na ngai yango nde na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe nazali attention ezali mbala na yo ya liboso kombo nga Philippe nazali wana ete biso to landa la doctrine fondamentale ndeko na nga yango ndi avant tosisa ndeko na nga na tosisite tokotanga maloba na Nzambe otanga maloba na Nzambe pe tokokota na prière agressive ya pokwa to agresaka pe bango ete toza na temps moko difficile yango ezosenga ete tomatisa niveau ya prière volume ya prière na yo c'est augmenter yango susu po ete tomona munene na Nzambe soki nano sabone na yo na pokwa lelo ndeko na nga pona ko appuyer musala oyo ndeko na nga yango nde sans plus tarder bien-aimé dans le Seigneur tokomi na tango ya koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, te commis dans un moment moko très important, moment capital yakoyoka liloba na Nzambe selon programme ya culte na biso ya pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, kolalate to commis temps ya pokwa ete to tambolaki nzoto ezali ya kolemba ndeko na ngai kolalate tema place ozali ete mato na yo efungwama toka la pensée de Dieu na pokwa lelo tango ya koyoka liloba na Nzambe liloba na bomba liloba ezali kopesa vie bien-aimé dans le Seigneur yango soki mutu azana connaissance ete azali pepele liboso ya Satan azali mutu pamba liboso ya Satan bien-aimé dans le Seigneur il faut kakaba il est écrit et vanda katinayo il faut la Bible dit et vanda katinayo il faut ezala que Yesu alobi et vanda katinayo alléluia bien-aimé dans le Seigneur ceux qui connaissance ces alités yangonde diable akoki ko sekoué yo ndenge nyonso alingi bien-aimé dans le Seigneur ce qui il est écrit vandi katinayo bakopa kolo mafuta te okolanda landa ba prophète ya lokuta te bien-aimé dans le Seigneur ce qui il est écrit vandi katinayo pasteur ya choro wana yo ko vande la yete pasteur occultiste wana ko vande te loba na Nzambe ko ningisa yo ke place au vande ezali place malamu te bien-aimé dans le Seigneur mais natango obiso tozali batu mingi balingi liloba na Nzambe te balingi ka bikola bango ba prophétiser bango balingi kaka babonga à tout prix balingi kaka oye na mboka il faut koyeba ke mboka ngo fonctionne ka ndenge nini mais ce ko éviter koyeba place ko bandela te bien-aimé dans le Seigneur mais ko dans la vie chrétienne mais il faut yeba ndenge vie chrétienne fonctionne ka mais fonctionne ka na parole parce que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu cette parole s'est faite chair elle est venue habiter au milieu de nous bien-aimés dans le Seigneur. Il Zambe yemoko Dieu avec nous. Il Emmanuel Zambe katina biso na Zambe na biso elongo bien-aimé dans le Seigneur. Donc ce que zangi parole elinkoloba o zangi Zambe o zangi Zambe yango ndenga nazali yako kambaba tuke na la sabino makamba Zambe ndenge zalaka bien-aimé dans le Seigneur. Alobaki na Josué était beaucoup elongwate na monoko na yo bien-aimé nazolo bela makambo tango nyonso ponani po na exhorta yo que ti olata l'amour de Dieu l'amour ya parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur ti o somba Bible ti tant que non somba Bible te na kotika yote est-ce que ce somba Bible ya papier est-ce que vous en avez carnet na yo Seigneur a le dit na ya ko former ba disciples bien-aimé dans le Seigneur Abina Josué que beaucoup au méditer en jour et nuit qu'on méditer et dit qu'on va apprendre tu dois apprendre la parole de Dieu tu dois mémoriser des paroles de Dieu au vandi au suki kakanate mais le but mais au chango susna misala o yekoli ozali kolandango ozo chango na misala Seigneur a le but Josué yangonde ozana succès ozo aba succès pour la nini to place to échouer na nous na ibandel na dans le Seigneur yangonde
yango soki ke liloba na nzambe efandi kati na yo obandi kotyango na misala bakanda esili babotomboki esili baneke epite esili yaya bien-aimé dans le Seigneur yango nde okomona ete ezaka automatique ekose déclencher automatiquement que non mona yango akomi na niveau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ils allaient spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, et qu'on s'est décanté à Malamoko, Monique, et pour ta Bible, le dit que non, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, n'a parole naïve. La parole est ensemble, et on dit au salaire exploit. Au salaire déjà exploit. Exploit ils allaient à que Namboko vendu. Et ceux qui tombent sur Nanzélia, na yote na ba na yote 10 ministres, Yamboko na koyebe 10 présidents Mboka na koyeba ngo. Bien-aimé dans le Seigneur. Si na ba télévision, parce que yebi na télévision, ya tika. Exploit ils allaient le comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut te écola maloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, yango tozo mona, tozo bonde la ming, tozo ki la ming, mais to na nini ezo changer te, ba di mais tozo pesa, ba offrande tozo pesa, mais ezali ko changer te pona nini bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yango de toko tanga maloba na nzambe, na pokwa lelo na mukanda, il y a Ésaïe chapitre 59 kobanda verset ya yamboti na ya misatu. Ésaïe 59 du premier verset jusqu'au troisième verset. Est-ce que vous avez la Bible nayo, bien-aimé dans le Seigneur? Awa ezali télévision okoki ko zongesa sima okoki ko stopper mais okoya kokuta ke to ko musika bien-aimé dans le Seigneur ou bien ceux qui que yoki verset bien te okoki koya ko zonga tango ke culte ekosi là bien-aimé dans le Seigneur tozali na culte ya pourquoi ko bosana te. Alléluia. Notango ya avant toke de kolala la prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Namusal nabino papa Philippe de kolanga tozali awa wetitoka maloba na nzambe. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur 3, verset Esaïe, très profond. Peut-être n'a pas quoi l'élo, toko kosi sangote. Mais place tokosu zogosi sana toko ya ko continuer yango tozo bondela et tozo bondela ya tozo bondela ka pona ni toza na posa to vivre changement toza posa notre objectif est la vie éternelle bien-aimé dans le Seigneur. Objectif na biso ezali vie éternelle mais tant que na notre Christ a yeko so biso te bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tozo vivre en mokili to mona pe changement to tambola pe to sekape to bala to bonga makambo ezala malamu bien-aimé dans le Seigneur o mona banana koko la penza na kimia nyonso bana boboto bazotanga bien et santé malamu yango de makambo tozali koye kolukela nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Mais tozo prier mingi tozo sala o tozo sala wana mais eloko moko ezali ko changer te bien-aimé dans le Seigneur. La cause est alinée. Awa, maloba na nzambe elobi na biso te. Loboko na nzambe ezali penza mukuse te. Pwete ebikisa yo na pasi wana, na situation wana, na difficulté wana. Bien-aimé dans le Seigneur. Ni son oreille trop courte, trop dur pour entendre. Oh, il tourne ensemble. Les Amazones, quand a été, non, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, il bon côté, oh, Makambazambe, et vous me la kanango, nana, yebisayoke, Makambazambe, et vous me la kayango, azolo baki. Le boko la zalimo kusete, pour être habiki sayo, pour être à sauver yo. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être à délivrer yo. Pour être à apaiser les balles, apaiser ma boda, apaiser mes solos, apaiser kimia. Bien-aimé dans le Seigneur, à protéger yo.
abikisa yo na maladi wana loboko na ezali mokuse te po ete ezanga kobikisa yo bien-aimé dans le Seigneur. Yango atolobi ke tozali na ministère oyo tozali ko privilégier la parole de Dieu pour ete parole de Dieu et révolutionner yo et transformer yo iloba no Nzambe evanda kati na yo et broyer kati na yo et buka le vieil homme mutu akala kufa kati na yo ke okoma ekelamu ya sika yango nde bozomona ke tozwaka 10 à 15 minutes peut-être toyoka maliloba na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur peyaka dimanche nyonso naba enseignement kuna okomona enseignement ezali ebele ou bien kotikaka na télévision na biso obetikaka enseignement biblique ou bien étude biblique enseignement ezali kuna okobanda kolanda aussi totia déjà enseignement kuna ebele. Loboko na Nzambe eza mokuse te ata balobi ke oza na Australie, ata balobi ke oza na Samai, ata balobi ke ozali kote mokili esuka, ata balobi ke oza na village kuna na Kabe ya Kamwanga ou bien soki wapi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh oza na Songololo. Oza na Matadi, loboko na Nzambe ebalukaka mokili mobimba bien-aimé dans le Seigneur. Eza mokuse te yango nde na ye ko rassurer yo. Dito na ye ezalaka te ke eza makasi po ete o ayokaka te on dirait que mutu akufa matoi. Non, Nzambe na yo, Nzambe na biso oyo tozosambela akufa na ye matoi te. Loboko na ye ezalaka toujours opérationnel. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, Psaume 118, verset 16. Que la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Yaya butu moi. Loboko na Nzambe kitaka te. Et loboko na Nzambe ezali etombwama po ete esauve yo. Na bapasi wana. Na ba difficulté wana. Loboko na ezaka etombwama. Que écraser banchoro wana. Et détruire. Ba demo wana et détruire misala nyonso ya mabe okangi bomoi na yo. Loboko na Nzambe ezalaka etelema po ete epanza bachaîne nyonso ekangi bomoi na yo, balie nyonso wana ekangi bomoi na yo. Loboko na Nzambe, la Bible dit que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance contre les tchors, contre les esprits maléfiques, contre les démons nyonso, puissance en Nzambe. Le royaume de Dieu que je vous prêche ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nzambe bayebelaka ye na puissance. Yango ozomona de grandes nations na mokili oyo ba États-Unis, ba Russie, bazali ba grande puissance par leur armée. Bien-aimé, loboko wana ezalaka toujours pété ebikisa yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Tozali kozonga. Na ezali place tozali bien-aimé dans le Seigneur. Donc le boko wana ezali po ete ebikisa yo. Ezali mokuse te ata balobi ke batie yo na se ya mer rouge. Le boko na Nzambe ezali capable ya kokota ti na se ya mer rouge. Mais place tozali ko introduire susu na poko lelo ayebi ke verset 3 toko silisa yango te na verset 2 mais kasi na français ezalaka so balobi makambo nyonso oyo na Nzambe eza mokuse te mpona kobika ito na ye ezali soki kaka me ebandi na phrase oyo elandi oyo ya makambo malamu balobi wana eanile nyonso ya liboso wana eli koloba loboko na Nzambe ekokoma mokuse mpona yo yo kasi ekokoma mokuse mpona ye Nzambe akozala na litoi lokola koko moko boke azanga koyoka yo mpona nini. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali ba crime na biso, ezali ba sumu na biso, ezali ba be na biso, ezali kotia bokabwani entre biso na Nzambe na biso. Le péché nous éloigne de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Les péchés nous séparent de Dieu. Ah, kasi siko boyoka, mama kambo ngana lingaka. Mais le péché nous approche de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, ok, kovanda na kan ya Satan.
okei kovanda na ndako ya Satan, okei kovanda na quartier ya Satan, okei kovanda na chambre moko na Satan. Bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine militaire, babenga kango que dans les territoires ennemis, ya okei kovanda na ennemi. Zoa soldat américain a kedo kovanda na ba terroriste ya Al-Qaïda, ba okate ndamu namuti. Ou bien, Al-Qaïda, ou ya kobima naka ya ba américain, ya bako lukele ba arme soki ndenge ke ni kayo kutu na poussière na yokutu emona nate. Tala makambo to mi lukela. Ya tango ke ozali kovanda nakati ya lisumu, ozali ozande naka ya diable, o kabana na Nzambe, o koma musika na Nzambe. Mais ok komitika epa ya Satan ayaka na ba 3 verbes ayaka ayibi yo nyonso o Nzambe apesa yo kaye de charge o Nzambe atindela yo na mukili ayibi yo yango ako détruire yo. Deuxième verbe yango wana pe akoboma yo soki alobi ke alongola yo na mukili te, abomi libala, abomi relation na bato, abomi relation na mama na bino na papa na bino na mobali, abomi yango. Et comme que non au péché mboa aboui. Bien aimé dans le Seigneur, le péché, ba iniquité na biso et zali kokabo la biso l'ensemble. Mais tala lelo ba toi vendre na mason ba toi ça c'est pelanae. Bien aimé dans le Seigneur, pour la faute de temps, yangonde to suki na no awa na poko lelo to ya ko continuer to lo bake awa loko les zali et ba kiti ya poko nyonso chaque jour. Bien aimé dans le Seigneur, tozanatan ya kokota ba mate ya na malembe nyonso malembe kwete toyeba la pensée de Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ezali masumu na bino yango de mutu ezali ko bomba la bino ko bomba elongi na Nzambe. Ezali masumu e bombaka elongi na Nzambe. Nzambe azamu santu moya pusa na pembeni na yo ezali te masumu wana eza na solo mabe. Eza mabe makasi moya kutu Nzambe apusa na eza te. E yango nde eloko ya mpesaka Nzambe ke ayokela biso yango wana. Bien aimé dans le Seigneur, yango nde ni toko retenir na poko lelo ke Nzambe azamu sikala biso te lito na ekufa te. E loboko na ezali mokuse te pete abikisa biso. Masumu na biso mutezo ko kabola biso na Nzambe ezali ko éloigner biso na Nzambe mais ko rapprocher biso na Satan ok ko vanda ya bovanda na diable ndako moko ya ba kati moko obanda kozwa ba wani moko obanda kozwa expression na yoka susu kala obanda ko yoka ngo ndenge ako nika yo ekomi mais aussi baboy esimba kate na mlembi na ngai kaka na vanda via masum ya tout ce qui wana bien aimé dans le Seigneur masumu yango de mutezo bomba elongi na Nzambe et pourtant nous avons besoin de la face de Dieu yango to komina suka to bandi ko bondela ko kumisa Nzambe pona parole to ki bondela bien aimé dans le Seigneur kumisa Nzambe pona parole to ki na pourquoi lelo est-ce que vous allez wana komi konimba te bien aimé dans le Seigneur tellement et si kayo zali anako kumisa Nzambe fongola monoko na yo bien aimé dans le Seigneur la monde tina votre zali koyela ya ba exercice spirituel ce que vous salango chaque jour ya oko koma makasi bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, to kumisa Nzambe. Seigneur, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite dans mon cœur, dans ma vie. Alléluia. Namanyola yango papa. Ilobana yo Seigneur na yeba ndenge nini ya koloba yango liboso ya peuple na yo Seigneur tango nyonso na kofongola ka monoko na ngai maloba na yo etonda monoko oyo ekauka te na maloba. Alléluia. Yo pe bondela pona liloba esala nini na bomo na yo ke liloba evanda ekolisa yo yaya soki okolite mwana na yo ya 2 ans opesa responsabilité ne ekomi kaka nyonso kaka osalela ye okontrolaka ye mais tala oyo yo asakosi 17 ans wana akende ye moko oza à l'aise kutu ke non asokoli ye moko akokoya misali mwa eloko ya kolia ye moko
yaya yango de zambe alinga mona biso bongo ke no tokomi bana moko ke tokomi ko se débrouiller tokomi ke non et chargé égalité que à 100% na baboti. Alléluia. On est sans obéir. On a parole qui n'a pourquoi aller. Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Hey, alléluia, que ta parole, Seigneur, habite en moi, dans toute sa révélation. Hapana soit révélation, il y a parole na yo. Alléluia. Hapana, au pesanga, Seigneur, capacité, il y a qu'au transmettre parole na yo et pas banana yo. Hapati que t'es tant de sur la fond, là, parole ekota na peuple na yo evanda et transformer bango et changer bango au nom de Jésus. Awa na ministère tozali ko ateke to kakaka metozana kosa to yoka ndenge nzomba lobi na Jésus que tout soit succès ya soki que parole evandikati na yo te succès ezate oko vivre kakaka ba mietwana oko vivre kaka vikaka ya kelibala ese kufaka la ovandikaka aka pona ban o na mono kutundeni na kosala te wana te bien aimé dans le Seigneur ton la possibilité et osana katali voilà et bolingo ezo matakaka ezo kende crescendo alléluia ezo kende kaka zo mona mana vie esengo ya tala esengo ezalaka susute alléluia ko sekana le komela kaka ya libanda mais soko kotikana ndako na alléluia ni diable avant de la vision au nom de Jésus boya pour la ni parole fondatée parole de Dieu alléluia ngode mutu sala nyonso au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, au bandit côté kamite manabiso et pas une ensemble, le bana pourquoi le Seigneur, banda katna mutemanga, que soit contre que ton règne vienne te donner la règne ensemble, n'amite manabiso, n'a pourquoi le bien-aimé dans le Seigneur, tant sous salé la moitié, le gars qui est un colo, yaka n'a pourquoi le kota katnanga, soit contre Ozo règne na yo, ovan sa règne na yo katnanga. Yo be la règne ensemble, katna banda kuna biso. Au nom puissant de Jésus, be la règne ensemble. Règne ensemble. Yaya so que règne ensemble côté so que c'est plus à côté katina. Yangonde yende muto ko convaincre yo na lisumu. Et go comme solo ma belle. Et o da ko lingango atamukete. Alléluia encore vanda katinanga. Vanda katina ministère oh. Ils soient contrôle katina ministère oh. Katina télévision oh. LRDC, TV1, TV2. Bah réseaux sociaux nyonso ya. Ya ministère, papa, Seigneur notre Dieu, ô joie, ô vanda, que ton règne vienne. Ya, prêtez, soki que règne ensemble, vandi, soki que mal ensemble, vandi katina. Seigneur, le béni à Jésus, yango de succès. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, papa. Ingito vivre à succès ensemble, tous au bon de là. Succès ensemble en 2023, oh bien-aimé dans le Seigneur. Année, oh, tous en apôtres, tout le monde a succès ensemble. Succès ensemble. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, mais à condition que sa parole demeure en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, une parole de Dieu est demeurée, t'es vandité katinayo, oh, de kolanga, tango de nyonso ko sala ko banda ko tout dans la mi, tout na mire, aussi mbakakate. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Tu es là. Alléluia. Tokeyi na verset. Il y a Jérémie 23, verset 29, que sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Parole marteau, y'ensemble, et bouka puissance, non, so y'a l'issou, moka, t'es la bombe, na yo. Et ce qui, koyo ke la mosonité, toke za kanda, le bana pokwa lelo, papa na zi marteau, na buki kanda, na vinanga, na buki kanda, au nom de Jésus, buka yango, ndeko nanga bondela, soko ebi kezali sumu songolo, nanga mbona kombo nango, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aposa ya masanga. Ezebele, bien-aimé dans le Seigneur. Makambo ezebele pité, buka yango. Bien-aimé dans le Seigneur, cigarette. Ta parole est comme un marteau. Natozo simoko la moko simba. Marteau na ko buka. L'issou en puissant Seigneur, c'est l'issou katina biso. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, ete masumo est dominé yo ici bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, marteau, oh, bandiko, buka, ba, œuvre, nyonso, ya diable, oh, ezali katina bombo na yo. Œuvre, nyoni, ya diable, oh, ezali katina bombo na yo. Buka yango, na poko alelo. Tozo, buka yango, au nom puissant de Jésus. Buka, ba, œuvre, nyonso, ya diable. Alléluia, ba, nyonso, kangi bombo na yo. Tozo, buka yango, bondela, bien-aimé dans le Seigneur, bondela.
Kolalate, kolalate. Alléluia. Evre nini ya diable wezali katina bombo na yo. Baye nini ya diable wezali ekangi vina yo. Alléluia. Tozana pour cette vivre un changement radical. Alléluia. Lien nini ekangi bombo na yo. Ya balabala wana. Ya famille wana. Oh botama. Ezali nini. Tanzuze ekolo leka. Monsieur to bosana bondela kake non onyo se tanga milien we kangi bomo nanga we kangi bana nanga we kangi mubali nanga tozo buka balien au nom de Jésus buka yango au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Alléluia. Buka yango au nom de Jésus. Il y a pauvreté, il y a stérilité, il y a maladie au moment de la famille, mobimba, bobela kaka keza lié mobimba, to buki yango, balien nyonso familiaux, alléluia, to brisé yango na pourquoi lelo, lien nyonso ya hérédité, na buki yango, au nom de Jésus, la nangaïté, la bana nangaïté, la progéniture nangaïté, la peba la maman nangaïté, la famille nangaïté, to buki yango nyonso, alléluia. Au nom puissant de Jésus, et ça, monsieur, c'est ça, contrat, ça, là, dans le monde, il y a ténèbres. Donc, comment qu'on bébé, ça va bas, et comment qu'on bébé, ça vit, à bateau, et lundi, va tout tirer, le contrat, nyonso, to briser, yango, au nom puissant de Jésus, close, nyonso, au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que vous avez prié? Alléluia, ton bébé ici, au nyonso, Seigneur, alléluia. Il est écrit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Nous avons déclaré la délivrance totale et à Vinanga. Délivrance totale et à Banananga. Alléluia. Il y a biso moko beto déclaraka. Je dis que nous sommes tout à salaka. Mais tant que nous avons déclaré, il y a des gens à salaka. Déclaration et à finance nanga. Délivrance et à finance nanga. Délivrance et à finance nanga. Délivrance et à vie nanga. Délivrance totale. Yavinanga, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et maintenant le Seigneur versé au anato, tangi côté un marteau, mais côté où c'est le que sa parole est comme un feu. Papa a libéré, parole y a feu. Na pourquoi les dos, moto nzombe, nanda kunanga, navinanga, tina makila nanga. Eh papa nanzoto nanga, au nom c'est tangami. Et que every diable, moto l'ensemble, otumbi yango na kombo na Yesu, otumbi, every nyonso ya diable, every nyonso ya sorcellerie ya famille, every nyonso ya occultiste, every nyonso ya mambe, alléluia, otumbi yango na kombo na Yesu Masia, alléluia. Bien maintenant le Seigneur, ça s'est plutôt bandit qu'on déclarer des bonnes choses pour la bombe na biso. Au nom puissant de Jésus, banda qu'on déclarer l'excellence pour na yo, pour la banana yo, gondela. Bondela, bien maintenant le Seigneur, déclarer miracle, déclarer prodige, déclarer guérison, alléluia, déclarer réussite, via bateau belé, zali kaka échec sur échec, zali makambo et outil dans le monde éternel. Il faut récupérer en gros dans la déclaration, il y a la puissance dans la prière de déclaration, alléluia. Nous avons déclaré que nous avons maladie, nous avons santé malade, nous avons malade, déclarer oignon sur l'ingété, salimana bomo na yo. Déclarer miracle financier. Alléluia. Déclarer, bien-aimé, dans le Seigneur. Bénédiction. Alléluia, Seigneur, il est écrit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Zombe Tata. Alléluia, bénédiction, ya banananga et bananga fuluka. Famille nanga fuluka, papa, vie, ya famille échangée, ya kokamaka, prière, karayote. Hey, vous de la paix pour la famille, na yo. Seigneur, délivrance totale, paix, bénédiction, ya famille, nanga Zambé. Alléluia. Famille nanga paix, baye, bayo, touché, paix, ba âme na bango, baye, bayo, bana nanga, baye, bayo, touché, ba âme na bango, visiter bango. Et tozo bomi saba na biso, et pas ensemble. Alléluia, tozo bomi saba famille na biso, et pas ensemble. Bombo na biso, to bomi sango, et pas ensemble, da pourquoi lelo. Seigneur, bomba biso, mungura mona biso te, mungura mona biso te. Au nom suprême de Jésus. Mungura mona biso te. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, que de bonnes choses, que l'excellence nous accompagne. Alléluia. Et Seigneur, notre Dieu, bonheur na yo, grâce na yo, et accompagné biso, au nom puissant de Jésus, change nos vies, bénis-nous scandaleusement, que vie na biso échangée.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dès qu'on a yaka poko nyonso to wanda ko prier boye. Et to komona makamine meyali yambo dès qu'on a motema na yo fongola na motema pesa ngo epai na Nzambe et belela ye ke akota kati na bombo na yo to ke avandi oye masiko banda ko sala exercice ya kotanga maloba na Nzambe exercice ya kokima masumu ndé ko nga okomona ke bina yo e ko changer pe bondela comme no kona yo wana ekanga mate ndé ko nga bondela tango nyonso butu moye et biso ba prière na biso ezakana tana ngote bondela urgence. Et bien maintenant on dit que tika butu na biso na maboko na Nzambe Père de gloire tu pas na yo butu na biso na maboko na yo mobateli malamu ezalise yo bondela bien aimé non le Seigneur. Alléluia. Tozo senga et la protection de Dieu pendant cette nuit. Et mon Dieu ténèbres et mon abisoté et si ma bisoté au nom de Jésus makila na Yesu et couvrir moko na moko Père de gloire sécuriser ma demain na biso sécuriser bomo na biso makila na Yesu na lento ya moko na moko Nzambe na bambetu na biso. Alléluia. Nzambe tata frappé d'aveuglement bayini na biso nyonso na butu oyo bamo na biso te. Seigneur, pongi na biso ezala doux et paisible. Yo te mutolo ba ke moko te akoya ko perturber pongi na biso. Alléluia. La ka pongi malamu te Seigneur. Et pese pongi akimia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Apatan le tokola la tolala lokola ba pagano te visite-nous, parle-nous, annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Alléluia, papa tant tokola comment on a l'honneur na biso ko fungama ba ange de Dieu comment ta kokita to vivre ta grandeur, ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, papa to pambolio. On nyonso sali na poko alléluia. Alléluia. Aux ensemble de monene. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance, grâce en Nzambe, grâce en Nzambe et Fuluka na bomorayo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur tourne les regards vers toi, qui te donne tout ce dont tu as besoin et pour la vie et pour la piété. Pe bon Nzambe kola, bon Nzambe na yo fo kola. Et koma ko tambola na kobanga Nzambe. Ozwa succès, nous apporte à succès. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent. Localise tes difficultés, tes problèmes ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et que la main de l'Éternel est élevée. Et que sa main manifeste sa puissance, manifestation. La puissance ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus, n'a broyé, n'a brisé, nyonso. Bika na maladie. Et Seigneur, ayanola yo. N'a ma prière au salut, n'a pourquoi les lopé, ma prière nyonso sala. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ma porte fou-moi, mais là, ma porte nyonso, sala, qui est quand même là, fou-moi, mais là, n'a pourquoi les lo, au nom suprême de Jésus. Que gloire en Zambé zinga yo. Et alléluia. Moi, je me sens avant d'attaquer, n'a pas d'attaquer, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là ce soir. Il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Kozangate pourquoi nous sommes yaka été tobondela. Yaya changé. Personne n'a nous motema. Tobondela mingi mais changement ezalité. Lobo kona nzambe ezali mokutete. Après te biki sayonanga. Mais ma bena biso masumu. Ezote ya matele lo na l'église mais yaka awa. Ceux qui ont changé, au comment on appelle Zamba qui ont changé. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 à 3 minutes, et au Canada, va communiquer Nabiso. Pourquoi nous sommes kozangate, yaka été, toluka elongi ensemble, mesdames 2023, tu engagé le combat spirituel, il y a 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous sommes à 21h kozangate, yaka été tout prié. Bah, Erwada, Ezali, à Bruxelles, on appelle ça capé, à Paris.
mais ya mokolo misatu ezalaka pona bana na biso, pona basi ekomba pe pona mariage. Ndeko na ngai soki yo oyo oza na kana yo tojenaka kaka dernier mercredi ya mois, mais soki omoni ke okoki kojenaka ba mercredi nyonso pona kana yo, fais-le yo oyo omoni ke non oza na kana wana ezali ko nécessité prière obengi. Et maintenant le Seigneur mena tongo du lundi au vendredi tokutanaka nangonga 6h yaka na mystère ya tongo wana intensité ya boyezate wana nde komi baluka na selala belela nzambe papa sunga papa sala papa patala vinanga mais ya bapoko boye biso moto koti na Seigneur na combat. Bien aimé dans le Seigneur tongo yango ya samedi na dimanche ezalaka na 5h30. Bien aimé dans le Seigneur soki nano s'abonner na yo ndeko na nga bokene pe na deuxième chaîne na biso ezali kaka d'enseignement ezana na bande nano to bandi ko poster na mingi te kombo nango LRDC TV2 yango de bo s'abonner kuna pe bo partager pe na bande konsuso. Bien aimé dans le Seigneur yango mukola dimanche nangonga 17h tozaka na enseignement biblique kozanga te yaka na enseignement oya kokola ce que vous habitez, par exemple, après ce libala wana ezate amzomona yo ki age na yo. Ce que va pêcher libala ok ne obebi sango. Yango kola tanga malobana nzambe peut-être okola. Nzambe a qualifié yo au nom de Jésus. Yango na sewana bokuta numéro à compte bancaire bokuta susu PayPal na biso ezali bosonga mosala na nzambe pe akosunga yo ndeko nanga même bosala ngo ndenge motema na yo elingi ndeko nanga bo partager bo like tango ozali ko ya YouTube eloko ya liboso like nano pete tango boso sala bongo YouTube azomona ke ezali en activité pe yemoko automatiquement akomanda kotina ngo et pas batumsus mais soki bozo sala te ezali passe yango nde nazo singa bandeko ke YouTube azolakisanga ke boza mingi mais bo s'abonner na bino te yango de bo s'abonner ezali kokute eloko te okofutela ngo mbongo te ezali pona ko soutenir l'œuvre de Dieu. Yango bien aimé dans le Seigneur tante komiana to komina suka to kutani susu mukola lobi dans une autre prière agressive du soir, dans une autre prière puissante du soir, na culte oya avant ya toke de kolala na kimia na kombo na Yesu. Amen, amen, amen. Butu malamu na mutu nyonso.